biso balanda kafilme ya Batanzania na lingala topesi bino bamoto kaza na kati ya mboka soki bozomona nalobi teke bapapa moto soki akomi mpaka za ndoki te me papa yaki na eglize azolela papa lelaki me tomoni papa fandi akanisi tomoni ye lisusu na bato misato baekosala nini na kati ya zamba baza tolo polele biname sokoza na posa ya bakonseil mpe bapriere obengi na numero 927 1269 00 to mpe na numero 919 38 80 02 wana ozi profete Jacques Kabasele. Zambe apambola bino bokolanda filme oyo oza filme ba Tanzania. Zambe apambola le premier de la classe Régis Soki motema mawa motema ya mama nono joli mwaku moteki ba telefone kuna na panga zwa bambote ya lider lipazima saki mobali ya Christian Ndongala kuna na Petrangol. Zambe apambola bino Babel Matondo 3 fois père zwa bambote ya lider Patrick Ekongo papa na petit Patrick nya patrina motema ya mama nana. Zambe apambola yo elongola président la Jugo motema ya mama Giselle mama Mosakoli. Tozomona bapapa yo bazota namoni nzela te tokende boye tokende ga donc likambo azokende la filme ekote ya biso mission na bango eza nini, problème na bango eza nini na zamba oyo bakoti bapusani. Tomoni bapapa oyo bafandi na se soki balingi baprie toyebi te me bazotala pemi na nzete moko atelemi asimba boye mbango makambo eza ya kobeba bien-aime bapapa bakimi bapapa bapakati mbango tosi tokomi nano tokomi te tena bozomona liboso te nano tokomi te tozomona aba nzete alobi nano tokomi te apakoli bango biloko na miso soki pofungola bango miso me bango bazomona banzete liboso bapangusa miso batala boye ndako donc zamba elimwe tokende sikoyo tokende. Donc liboso ezalaki zamba batala ekomi ndako balobi tokende toyebi te mission na bango eza nini mpe bapapa bayekoluka nini na kati ya zamba me bamonaki liboso ndako ya kitoko
bazo pusana tosi tokomi batali liboso bazomona lilingi elilingi liboso na bango elilingi yango tozoyeba te eza forma nini moto abimi lumière ebeti mwana mwasi liboso na bango lumière ebeti bango bafukami bosi bokomi awa pembe na ngai bobandaki koluka nga sikoyo bomoni ngai sikoyo etika na likambo moko oyo bino bokoyeba kosala mpe na oyo nyonso bokoyeba kosenga bokosala mosala na ngai oyo nakoyeba kopesa bino mosala yango ekoyeba kotambola na bino elongo bokoyeba komela makila ya bana basi yango wana nde bokoyeba komemela ngai yango wana nde ekozala pouvoir mpo na koyeba kotondisa makati na bino bokosala eloko moko te kaka komela nde makila ya basi wana nde ezali mosala ngo napesi bino alobi bokomela kaka makila basi atindikeli bango puissance bien-aimé nayebi te puissance oyo oyo ezali puissance moko satanique donc ntango apia bango mokongo mwasi oyo alimwe mwasi abungi baesprit komi otambola tomoni ekoti bango na nzoto c'est que mission accomplie tomoni ndeko mwasi auti na ndako aotala na kati ya saki na ye toyebi te soki azoluka nini me tomoni abimi na ndako abimisi kontaka motuka amoni elile bumele na simelimwe ndeko mwasi akoti na motuka donc elili oyo ezalaki na nsima na ye atala bo eza te atie ceinture oyo ezala na motuka atala na retroviseur makambo eza ya kobeba makambo eza ya kobeba atali na retroviseur amoni mutu yango akangi ekach ndeko oyo alimwe papa limwe bien-aimé oyebi ezala makambo misusu esepasaka meme na bandako tolanda nano filme tomoni bapapu misato oyo bazalaki na zamba arari boyebi mosala bapesi biso boyebi mosala ngo malamu lelo eza ya nani lelo eza ya yo papa komi banga lelo ya yo ngai te lelo ezala ya dori lobi nde ya ngai ya yo nde lelo yo sala ya yo nde lelo lobi ekozala ya nga nakosala ngai lobi donc lelo eza ya yo sala mission na yo lelo lobi nde kozala ya ngai bapapu misato bateki bango mission nakosala yango vraiment malamu lelo eza ya yo
mission batiaki bango eza bamelaka nde bana basi makila. Tozomona na kati ya ndako meza mwa suspect Zambe apambola yo kota jo lutoma indula motema ya mama mai ozolanda bulo oza mosala ya kaza video dadi Arafat kopanga matata tomoni ndeko mwasi alalaki eza pasi mpe mawa Zambe kaka azuka yangwana bien aimé kolala katoa te eloko ebimi na monoko ya mwasi ya ndeko mwasi ekoti na monoko ya papa ekoti na monoko na ye. Donc mission na bango ezalaki bazwaka nde makila ya basi makila ngo bakobanda kende nango wapi filme ekote ya biso ya wana bireme soki ozolala esengeli ke bakakobelelaka kombo na Yesu Masiya. Ezelo bato mingi alimwe makambo eza matata. Zambe apambola yo kuya fala komigu kuna na kikolo panga zwa bamboki ya lider evangeliste fils Mavinga moto na Nzambe moto na nguya azali kosekusa bato bakufa. Tomoni mwana mwasi autaki mwa feti na ye azosunga malembe na ndako ayoki mwa lilingi eleki abaluki na nsima alobi awa nazanga moko tika na nsima mapapa ndeko aluki nzela abaluka na nsima azofungola ne porte abaluka na nsima Dans le numéro 919 38 80 0D. Wana aussi prophète Jacques Kabasele. Wana tomona kidori. Nande komwasi. Bakota kina mutuka. Baye. Nandaku oyo ya ndeko mwasi. Donc même atana yo moko mais dori ya fandi aza kalmete Jennifer dori ya zoyoka voix et donc azoyoka biloko ezoningana apemi nekomasa tala na mesa bakomi alembi
yomogotanga mitangela mitangela siko tosala nini siko tango okota ekoloba na ekoloka nini na bandaki okamoba mfamo kuna na ekolobaloba siko nalingi na ebisoli kamoko nga nalingi na kende te kokende te alobi aliyaki boyo kotikala omoko te kokende te soko kenda kotikala nga moko yoka na ebisa yo tofanda biso mibalawa tofanda wa kokende ngai nazalawa pardon ebongo yo kende otika nga moko vraiment koleki zo tikanga bazoyoka bavwa na kati ya ndako ezoloba yango moko bakiti ezoloba mira ndako ezoloba bakopo ezoloba kobanga ozoyoka te nini nazoyoka eloko te zala kimia yoka bamira ndako ezoloba yango moko filme oyo eza kitoko kitoko makasi wana tika mwana mwasi akotiseli bango biakila kobamba te ebedio kombo na yesu na makila na yesu kristo nazopamela nazotelemela milimo oyo donc tango kaka azopamela biename bible elobi kombo moko te eza likolo na bakombo nyonso eza kaka kombo na yesu masiya mabolongo nyonso esengeli egumbama mpe kotatola notre dieu aza nzambe na bikamwa biename ntango omonaka milimo na mabe obelelaka kombo ya nani me ndeko mwasi oyo makila na monoko makila na monoko awa tomoni bandeko mwasi na mobali na kati ya boite toyebi te na kati ya boite baye kosala nini me bilongi ezolobela biso quelque chose mon frère ma sœur bible elobi nzoto na biso ezali tempelo na nzambe esika molimo mosantu eza kofanda nzoto na biso esengeli koyeba kolivre yango kati na yesu masiya mingi bamipesi kati na vi ya mokili oyo yango na bible elobi na Corinthiens 6 ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ esika molimo mosantu efandisami eza nzoto ya koyeba kosala yango maseki te moto akoyeba kodetruire tempelo na nzambe mpe ayebi kose detruire atomoni papa sango azo prie asimi bible tozomona makolo ezokota totala boye Jennifer aye kosala nini na kati eglise ye pafandi nsima ya sango azoprie na ye na kombo tata mwana mpe molimo mosantu amen
papa sango baluki na sima ngape na ye mpo na koyeba kosambela na yo bondelela ngai mpo na nzambe asalela nga makambo ya kokamwa kobanga te oyo ezali etonga na nzambe yo mpe kanga miso tata kolo yesu masiya tozobelela moto na yo makila esantema na kosopana ntango azoloba makila abaluka na nsima makila nde ezobima jenifa na miso makambo eza ya kobeba makambo eza ya kobeba tata sango pakati sango sundoli bible bien nakoyebisa yo eza kaka na kombo moko motuka tuti tata sango eza na baesprit misusu basalaka nango na ye mpa na yo papa sango bana bazokufaka mingi na mboka na ye mpo na obondela osenga na nzambe na yo atalisa makambo nini eza kosalama meme ata na libota na ngai nabondeli yo te telema eza kaka na kombo moko oyo yebaka kobikisa kombo na yesu akufelaki biso asopaki makila mpo na ngai na yo kobanga te bandeko misusu mpe bakoya losambo tomoni dori na bakamarade na ye na kati eglize malamu anzambe azala na bino tozomona mpe jenifa présence ya jenifa ezalaka quelque chose mbala moko lumière ebeti jenifa kwai bienome bible lobi basakanaka na baoyo ya nzambe te le roi de dieu batushaka bango te yango nalobi eza kaka na kombo moko oyo eyebaka jenifa kwai na se tomoni milinga ebimie na monoko milinga ekei sango asali priere ya nguya yango na kokendaka bisika nyonso toa te milingo ebimi jenifa yango na nde kotaki ntango tomonaki babandaki kobeta ye donc esprit oyo elataki jenifa ebimi bayambi jenifa tomonaki mwana mobali oyo jenifa akendaki na limwaki na ye mwana mobali wana azomonana te me jenifa aye na eglize tomoni jenifa bazoyamba eseke aza délivre totalement yango na bible elobi mwana mobali oyo tomonaki jenifa akendaki na ye ake na ye wapi filme kote ya biso tozomona ye te alimwaki toyebi te jenifa amemaki ye wapi me jenifa yeyo akangolami totalement ambiance ezongi lisusu kati na bango bazokamwa jenifa yango na bien-aime soki oza na posa ya bapriere meme ata na ndako omonaka kimia te olalaka malamu te kosutuka tomoni ndiko mwasi na mwa molili autaki mwa biyenga neko mobali papa oyo akangi ye soki pa viole ye tika ngai abambi ye saki esika moto akufaka bato mpe bazangaka te papa luki nzela papa pakati aye kobeta porte lika
na tatoyo abeti porta mone tika na lukanzela mukuse tika na tobola asote le mir likambo nini tata alingaki asala ndeko ya mwasi bato mpe bayaki mpona basove mwana mwasi bazolanda me baleki papa zami kotelaki azobeta porte fongola mbango donc naba ningane bakomprendre te miki papa lembi aza ya kobukana likambo nini madaridi likambo nini tika madari ke memela imai tika likambo nini ekomeliyo nini likambo nini loba likambo nini tika nalingana kufa na likambo nini olingaki kufa na likambo nini esika na kendaki falaki na yeba kozwa makila mwana mwasi wana na zimbi ye nakoki te balandi ngai balingi babambanga banzete donc nalingaki nakanga ye nayebaki ye malamu orate nalobi biso tokoki korate te biso jamais tokoki korate mwana mwasi neti ayebi ye malamu tika tokosala plan tika tokotika yango te tokotika yango te bozala bofanda kimia boya na ngwawa botikanga moko nakende kozwa yo fanda olingaki oswa makila na ye nasimbaki ye tango kaka nakangi ye boye mbala moko bato babimi na kimi na pakati mbango nalingaki na kufa yo po bosani bikila obosanaki mwa nzete wana nabosanaki yango te nasimbaki vraimen na maboko na nga bapapa tomoni bayina mwa mesa moke tomoni ver likolo mpe na babushi mibale bazopelisa donc mission ya bapapa oyo eza bazwaka nde makila ya bana basi bamemaka yango epai ya mwasi oyo apiaki bango pouvoir Lucifer bazopelisa bushi keba moto ekozikisa yo ozika pamba tozomona bazopelisa toyebi te seremoni nini balingi basala basimbani na maboko batalani balingi basala seremoni nini bakitisi mitu na se mitu ekiti na se bazobelela puissance kitisa nguya na yo ye kitisa nguya na yo mes grands maîtres bazobelela puissance ya maîtresse na bango to Lucifer bien meza kaka na moto moko babeleli puissance ya maîtresse na bango
tomoni Dori na Jennifer. Donc Jennifer n'ayez sans comprendre la première partie. Jennifer a yebaki kozwa délivrance. Bana mobali oyo Jennifer zwaki nano tomoni ete na obosani eloko moko te asa zwaki yango natiki yango inalebisaki efalaki otia yango kaka nyonso esika moko sikoyo yokota tokende tozela ye mwana mobali oyo alimwaki ti sikoyo tozo comprendre te ake wapi. Tomoni ndeko ya Dori abosanaki nde appareil photo elilingeleki abaluki na nsima amoni moto te atali tous les quatre coins atali na aquarium peut-être bambisi bambisi te ayoki voix enjo mwana mwasi alimwe enjo bazobelela limwe esika enjo ake yebani te me tomoni Dori na Jennifer bayesika enjo atelemaki bamoni saki ya enjo likamonini ekomeli bisowa nini tikalando likamonini tomoni ndako oyo makambo eza ya kobeba. Tomoni enjo alimwaki enjo ase retrouve enjo azalaki na zemi enjo aboti mbala moko enjo aboti yoso mona zemi don mwana mbala moko abotami tala mwana sante enjo simbi mwana azokima enjo azokima na mwana totala na nsima bato bazolanda ye mbango enjo azokima toyebi te enjo azokima mpona nini. Organigo saiu frente à mulher. Ela está fugindo. Está tentando fugir. Organigo entrou na mulher. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os seus da mulher inflamaram-se, meu Deus. Rápido! Então chegaram a Angolango mais rápido. O velho também está andando. Vamos em frente, eu vou mijar. O velho quer mijar. O Ganigo está atrás. O Ganigo entrou também no homem. O que aconteceu com o velho? O sexo do homem alongou-se. A mulher, os seios inflamaram-se. Ele, o sexo alongou-se. Então o que é que vai acontecendo? Vamos levantar o homem. O homem está chorando tipo criança. Estás a ver? O Ganigo está furioso.
no cemitério. Ele está levando uma katana também de lado. Vemos aqui a serpente. A serpente está se aproximando também. O velho está levando a criança. Qual é a razão? O que a miúda fez? No nosso filme vamos entender o que a miúda fez. Aí vem a serpente. O velho caiu, a miúda fugiu. A serpente caiu sobre o homem. A miúda pegou na serpente. Onde que está levando a serpente? Ela deixou a serpente. O homem levantou-se. A serpente transformou-se. Tornou-se homem. A serpente tornou-se homem. Está falando sobre o homem que estava levando a criança. Ela está indo aonde? Subir no túmulo. Começou a fazer encantações. Transformou o homem que estava seguindo a miúda. O homem ficou estático.